que oyo aza na confiance na mutu na ye est un insensé. oyoki aza liboma bozolanda oyo mayele oyo eza na mutu oyo baprofete ya bala eza na mutu ya nzambe te. Ça veut dire que mutu wana aza liboma oyo aza na confiance ya mutema na ye oyo ezowuta na mind na ye na mutu na ye eza te oyo ewuti ya nzambe oyo eza maloba na ye. Mais c'est lui qui marche dans la sagesse. Dans la sagesse maloba ya nzambe akotrouve nzela ki awa bakotela biso toyebaki te sika bauti richesse bazokata bana bazobimisa or bazobimisa banini ti na wese lelo ezosalama ezochange te soki bandimi na biso bagarde commandement te ndenge oyo eza bakoki kosala oyo nyonso balingi. Afrique jamais tokomata. Continue. 34 ans. Le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le délire. Donc, bazaka na délire. Bozoka lisa ke bozana indépendance, boza libre. Indépendance, ça veut dire que yo sala ba biloko na yo nyonso. Bozo sala ba mbongo te, bozo nommer ba président te, o nyonso oyo bo sala, ba tuwa na nzamba bengi bango ba ennemi na bino. Baza ba bazami na bino te, boza ba camarade te. Baza ba ennemi bino ba leader na biso mosusola yango wana bozana assez. Magazine Vérité ou Réalité, magazine Vérité ou Réalité. Mesdames, Messieurs, vous nous suivez. Nous prenons la deuxième partie de cette émission. Bienvenue encore une fois de plus sur Nouvelle Tendance Télévision. Culture d'excellence au rendez-vous. Vérité ou réalité dans vos maisons, dans le métro, certainement partout où vous nous suivez à travers le monde. Encore une fois de plus, merci parce que vous aurez renouvelé sous confiance. Et puis également à notre tour, nous faisons un effort à ce que toi visiter la confiance au Bozo Pesabiso, Mbote Nabino, Sikanyo surtout Bozo Landabiso. Merci surtout à nos partenaires, surtout au bazo soutenir biso. Nous sommes vraiment de cœur Nabino et c'est mon Nabiso. Vous êtes toujours en bonne santé. Nous prenons la deuxième partie. Toujours avec l'évangéliste Daf Adama Oazali invité Nabiso. Au beaucoup Messana Kotala Tokolana Awa na Nouvelle Tendance Télévision parce que Tolobaki na émission Nabiso n'est bien en vérité ou réalité. Tous en a besoin à Bosolo. Nous avons besoin, il y a réalité, nous sommes salama et bimapé dans poisson fait que peuple de Dieu a bénéficié na oyo et l'obami comme bosolo, c'est-à-dire vérité, parce que vérité ils ont libéré kamutu. C'est une vérité et ça toujours au point. Na yeto meka kosola lelo, on sait qui concerne la prophétie, surtout les obima pour la République démocratique du Congo, comme on a kotoyo. Pasteur balobi basengi audience pour na tina na kolobi misa prophétie oyo bazui bande comme ça mona ki ba osala ba démarche pour na tina na kokutana mais dans l'ancien temps toyebi ke mingi mona ba konzi ba roi ba bana ko ya vers ba serviteur de Dieu pour na tina na ko consulter bango ba yeba nzambe alobi nini ba yeba que c'est quoi l'ainsi dit l'Éternel mais mikolo le pasteur ba m'équiper ko mekape ko kutana politique c'est-à-dire ba politiser makambo ya nzambe. Alors, Tokomika Kosolango, awa, na évangéliste Daf
Papa Daf, mbote na oli susu. Tozongi na deuxième partie ya émission na biso. Na bazi na sola ki na yo pona makambo yota la Congo. Évangéliste Daf, ce que zota la Congo mboka na biso, mboka na yo na kotala ngo boye. Ozomona nini? Mawa. Nazomona mawa makasi pona Congo. Ndenge ezali Congo, nazolobela aussi Afrique. Mobimba oyo bazali. Oyo mabele eza promesse oyo Nzambe api abiso mabele oyo. Ndenge tokimaki na Israël tokomi awa. Biso nde toza peuple bana oyo ya Nzambe. Mais mutu moko te alingi koyebisa biso yango wana. Soki botali na livre oyo komami, bo examiner batu nyonso bokoyeba biso nde toza bana Nzambe. Ya Europe, ya Asie, ya ba pays mususu, pona nini abeni Afrique. Oyo nyonso bozotala lelo bozo envier, bozotala ba mutuka, bozotala ba avion, bozotala nyonso, ezo wuta wapi? Ba matière yango pona basala yango ezo wuta wapi? Ezo wuta na Afrique. Batu nyonso bazotika misu na bango eza na kati awa. Pona nini Nzambe a choisir ba peuple nyonso a bénir kaka mabele wana. Boso sola vérité boyeba. Pona nini oyo ezoleka condition eza boye. Sika richesse ezo wuta batu wana baza pauvre. Baza malheureux ozomona. Batu bazokufa na es, batu bazokufa nini. Bokoki komema ba président oyo bolingi, bokoki komema oyo nyonso bolingi, bozo fêter ba indépendance, ba biloko wana boza na indépendance te. Ba président nazolobela te oyo abiso kaka, na olobela ba président nyonso oyo baza ba Afrique. Soki bazo kanisa baza na indépendance boza na ngote. Indépendance ozali yo dépendance. Bosala kambongo na bino te, il faut basale la bino. Vote na bino il faut bango bazwa mutu oyo balingi batiki. Mabele na bino richesse oyo eza na kati, bino moko bozo li yango te. Bazo aveugle bino, botele mandenge Nzambe alobi. Nzambe ndi akria mukili oyo alobi na kati ya maloba na ye, tokomona oyo nini ekosunga Afrique, ekosunga ba leader na biso nyonso, batelema bayoka voix oyo ya Nzambe. Mungongo na ye oyo alobi, ezate ngai oyo ngai na lobi. Évangéliste Daf, il n'y a pas très longtemps, je crois, il y a quelques années passées, depuis vague oyo ya organisé ba prière, les autres à la moins mingi na kati ya mboka na biso, mais on a besoin to yeba. Ba prière bazo organiser awa. Ezaka pona koluka délivrance ya Congo. Tout le monde qui prière moi ça je crois il y a 2 ans passés, ba to sangana ki awa ba musulmans, chrétien, c'est-à-dire église de réveil, tout ça qui moi est belé. O ba sangana peu tout monde ngo. Nyonso pona nini balobi te bazoluka kaka Congo ezala libéré, bazoluka Congo et tout. En tout cas tout le monde qui va confession religieuse presque nyonso basangana ki awa. Ba ki na stade des martyrs, ba ki mbangiste. Ba tout ceux qui église des noirs. Ba on surtout ba kenda ko samla bona ebité ba kendo samela Nzambe nini na ebité parce que bato na bato wana croyance na bango. Na nyonso tout oyo wana. Eza ko luka pe kaka Nzambe te. Nzambe alobi ke ava ayoka yo il faut garder commandement na ye. Bazo tambola te ndenge Nzambe alobi. Bazo tambola ne makanisi na bango. Yango wana toza boye. Mutu moko te ako délivrer biso soki tozo yoka oyo wuti na monoko Nzambe te. Donc c'est pour cela au loba il sait que nous va passer va faire partir bateau va boire bon mboko yango wana. Bazo yebisa vérité peuple te oza balo. Mais pourquoi le loba qui jusque là peuple congolais azakaka na captivité jusqu'à azakaka mokangami azakaka na ba chaîne azakaka boy peuple africain azana no kaka boy oyo loba ki ke maloba nyonso to sengeli za na kati ya Bible. Na kati ya Bible. Parce que makambo yo banda kozo loba na eza pe uti pika na Bible. Uti ka na Bible. Ndenga lobi olongo la te obakisa te. Tuko na Bible to kozwa wapi?
Soko kei na Psalm 103 verset 20 toyoka mulongo wa Nzambe eza nini Na psaume. na psaume Psaume 103 verset 20. Psaume 103 verset 20. Bénissez l'Éternel, Bénissez Éternel, vous ses anges, Banae, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Oyoki, commandement de esa parole nae. Oyo bazo yoka nyoso voix nae oyo uti. Batu wana Nzambe azolobela. Na kati ya commandement nae. Eza condition oyo Moses apia kibiso na kati ya law ndenge Nzambe alobi. Soki otali o examiner livre oyo na oyo ezoleka na Congo oyo pe ezoleka na libanda ba matière oyo ya biso ndenge souffrance ezali botala oyo Nzambe alobaki na Deutéronome 28 verset 1 toyoka oyo ayebisaki biso botala batu nini oyo baza bana Nzambe ndenge ezali batala siko ba examiner makamba. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alobi ke soko garder commandement akotika bino nikolo ya batu nyonso. Siko 15 alobi ni 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrites aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Problème na biso na mboko oyo eza ko garder commandement ya Nzambe. Bazo garder yango te. Ba passer bazo kosa batu, bazo yiba batu, bazo sala ba makambu oyo eza biblique te. Okomona passer à côté na église a lobi a memi des versets à manipuler batu abini. Bazo pia souffle te ya batu. Bazo pia bango souffle te maloba ya Nzambe. Ba leader na biso boyoka oyo Nzambe alobi na kati ya maloba na ye to kende sikoyo to examiner totala sikoyo na 30 alobi nini na 32 tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux. Et ta main sera sans force. Alobi ke babana na bino ya basi ba mibali bako zwa bango na batu nyonso bokoka kosala eloko te bokomona bango lisusu te esalami na Congo awa bataba belge ba biloko yango wana bana Nzambe baza palpiller partout na esclavage ba biloko yango wana ekoyela banani ekoyela ba chinois ekoyela ba arabe ekoyela ba indien te ekoyela nde biso sikoyo nde tokoyeba ke batu nini Moïse asala kolobela. Alobaki soki bo garder commandement te bana na bino bakokende na esclavage. Continue sikoyo ti 33. 33. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tous les produits de ton travail. Tous les produits. Et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Tous les jours tu es écrasé. Or, même la téléphone, la technologie, nous sommes au Congo. Congo, ezala Sierra Leone, ezala Libéria, ezala
Angola donc nyonso wana eza Afrique bino nyonso oyo nazolobela ba leader nzambe alobi ke nyonso ezo wuta batu bakoya kolia oyo ya biso. Continue. Bande la ngon susu. 33. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail. Et tu seras tout le jour opprimé et écrasé. Oyoki. Herba belze ba yakaki aba kote la bisu to yeba kitesika ba uti. Ba richesse bazo katabana bazo bimisa ba or bazo bimisa ba nini ti na wese lelo ezo salama. Ezo sanjete. Ceux qui bandimi na biso ba garder commandement tendeng oeza ba koki ko sala onyo so balingi. Afrique jamais to komata. Continue. 34. Le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le délire. Donc, bazaka na délire. Bozo kalisa ke boza na indépendance, boza libre. Indépendance ça veut dire que yo sala ka babiloko na yo nyonso. Bozo sala ba mbongo te, bozo nommer ba président te, o nyonso o bo sala, batu wana nzambe abengi bango ba ennemi na bino. Baza ba zami na bino te, boza ba camarade te. Baza ba ennemi bino ba leader na biso boso sola yango wana bozana ase souffle yango bozo zwa yango te mutu wana azotangisa bino azo signer na maloba na ye aye na ye na ba diplôme na ye ezala français ezala anglais soka ye a bo établir langa lingala aye a signer na langa na bino ye azamutu abimisi ba langa na établir bino nyoso bozo langa eza normal te aye awa botanga pe langa na bino ceux qui botali kuna na ta Genèse 11 nzambe a diviser ba langa bino bozui langa ya mutu mosusu bopi yango valeur yango wana bozaboy. Continue siko yaka 44 il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Oyoki. Il sera la tête et tu seras la queue. Oyoki. Bango bazo prêter biso tout le temps. Bino bazo prêter bango ok. Bino nde boza na matière nyos. Bako ya a ba vegle bino ba pi bino ba pakembon. Aye a ba zui nyos mbongo wana pe otika na banque na bango. Ba oloba ko bimisela o MP mukeo ba pia ozonga ba yebiso ke te oza na crédit. Mbongo na yo déjà isilaki. Ok, bino nde boza source. Batu nyos oye baza libanda. Sans Afrique, il n'y a pas de monde. Promesse land eza oyo. Mabele bénir eza yango wana. Siko etala siko na 50 na nini na 48 alobini. 48. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité. Oyoki alobi que dans les soif, ozana yo bilambate ozana yo ni, ok? Nudité, de la disette, de toutes choses. Donc tous les choses que vous avez, vous avez besoin d'ango, il faut que ça la nini. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Qui a envoyé les ennemis là? Nzambi. Presque vous gardez commandement. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il te détruit. L'esclave. Bisonde. Jusqu'à l'élo toza détruire. Yango wana longoli tienne. Parce que to yebi elo côté toza na souffle la vité. Bazo sala o nyos baningi. Donc nyos wana o ezo salama eza na kati ya Bible. Bazwa bana nzambe batika bango na babato, bakanga bango na esclavage, ba mususu bakenda ba Rome, ba mususu bakenda na Amérique, ba mususu toza papier partout. Condition ezo changer caractère. Na 68 dans l'obini. 68. Total andenge nini bakendeki. Ba memaki bango.
68. Et l'Éternel te ramènera sur le navire en Égypte. Navire et ça bateau. En Égypte, sur le tali na Exode 23, Égypte et Zandaku Oyo, il y a esclavage, bondage. Ozomona, Nzambe akozongi sabino susu na Égypte. Ozo comprendre? OK? Et tu feras ce chemin dont je t'avais dit. Tu ne le reverras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis. Comme esclave et comme servante. Et il n'y aura personne pour vous acheter. Mutu mon côté akoki kosala ngo soki bozongeli commandement te ndenge alobi ça c'est na Ecclésiastique même langa Ecclésiastique 7 Ecclésiastique 7 tala oyo bazo sala bino Ecclésiastique 7 verset 7 Ecclésiaste 7. L'oppression rend insensé le sage. Et les présents corrompent le cœur. Les présents cadeaux corrompent le cœur. Boyoki, makambo ezo salama. Ba présents oyo ba cadeau oyo bazo pia bino. Ba konome ba yeboye ba lungili. Pake moko boye pona ko fekle bino. Donc ça c'est zate bazongi lisiko ba richesse na bino wana. Parce que nini ba pia ki o cadeau moko boye oto kanisa ki tozara baninga sikoyo to ko yaboye ba bandi ko zwa ba richesse. Oyo pina ko ba pia ki o présent moke wana et aveugle yo. Bino nyos ba leader na biso tozoloba. O koma boye o dépasser presque yo sala kambongo te bango ne basala kango to kanisa ko bozazi ami donc zongi sabiso mbongo to kende ko collaborer na mutu mususu déjà boli mbongo ngo siko bokobimisa ngo ndenge nini probable 23 si c'est l'obini Proverbe 23 6 6 l'obi. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Et ne convoite pas ses friandises. Ok, continue. Car il est comme le pensée de son âme. Mange et bois, dira-t-il. Mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé. Et tu auras Et tu auras perdu tes propos agréables. Tout maloba oyo zala koloba douceur pona ba pia yo ba biloko wana ezate ekangani ba pio kadoli lobi o to ligi kolongo la boye ba recherche boye to zana besoin na mabele na bino ko sala boye o to pia ki bino ba pake boye bo bandi siko ko dépasser yango ye azo pia bino mbongo wana azana déjà mauvais miche mutema na ye azate pona ko aider bino azo lukande oyo eza mabele na bino oyo nzamba pi bino Afrique eza na besoin te ko senga ka mutu boye manja non donc nyonso eza na kati a botelema bango nde baza besoin na bino bino boza besoin na bango te sans Afrique y a pas de monde. Nyos oyo zo mona technologie zo mona nyos ezo uta awa mais bato baza malheureux. Soko sali na Deutéronome 16 19 anobino. Deutéronome
Deutéronome 16, 17. 19. 16, 19. Tu ne porteras atteinte à un aucun droit. Tu n'auras point égard à l'apparence des personnes. Au moins, Et tu ne recevras point des présents, car le présent aveugle les yeux présents, les des cadeaux, sages. ça fait quoi? Ça aveugle. Yango wana. Munde la zo vegle bino ba cadeau ya zo pia bino wana. Ok, bino nde bozana nyoso. Nzambe a bénir bino. Et corrompre le parole de juste. Yango wana. Parole de juste eza maloba oyo. Kozala juste eza ndengeni. Na Deutéronome 6, 25 alobini. Deutéronome 6, 25. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous les commandements devant l'Éternel. Oyoki. Oui, seul Dieu, comme il nous l'a ordonné. Oyoki. Yango wana. Botambola ndenge commandement oyo lobi. Yango wana kaka nde ekoki ko sauver biso. Nyonso wana eza profité na kati ya Bible. Ba recherche oyo ezowuta na mabele na bino mutu mususu akolia yango. Towuti kotanga yango nyonso eza na kati ya Bible. Bino bozala malere soki bozo garder commandement te. Ndenge Nzambe alobi. Mais il y a une question, Zoélanga na mutu. C'est quoi, oyo tozomona ba pasteur, ba prophète, bazo sala kokendaka nzinga ya mokonzi ya mboka wana. Eza démarche malamu te. Bazo memela ye maloba Nzambe te. Ah bon. Pourquoi ba okende pona mabumu na bango? Mabumu na bango. Lelo ndenge toza awa makati ya mboka na biso. Ndenge balobi ke bonheur pe ya biso ezo dépendre pe na mboka oyo toza na kati. Sikoyo tokoloba pona Congo. Elongwa na kati ya bowumbu oyo tokota to Afrique elongwa na kati ya bowumbu oyo ekota ti lelo. Nini oyo koki kosala? Regardez commandement. Donc commandement kaka nde ezala kaka principe. Ezala batambola ko banga Nzambe. Ça regarder commandement Nzambe ndenge alobi. Batosa, ba fête oyo nyusu basala. Eza ya Nzambe te. Ba biloko oyo nyusu bazo sala eza ya Nzambe te. Nyonso oyo asala eza na kati ya Bible awa.
Tala oyo memi, botiki biso na pasi na mitema. Merci beaucoup, évangéliste. Nabandi, on a toujours mon moi déjà lumière et comme kokota moi muke na makambango. Mais nanga toujours ngamo muke na makambo Italie parce que toujours on a quand même lelo awa ba prière zo salama. C'est-à-dire ba ndeko ba kenda na prière na ba kendete na ba prière ya bon to ba continuer na ba musulman ba quartier ba ko sangisa te. Tout le monde déjà na darkness baza ensemble ndenge ni. Ouais, les quelle prière ndingini. Tout autant mon amour, nous First Corinthiens 15 33 lobine. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15 verset 1 Corinthiens 15 33. Ne vous y trompez pas. Le mauvaise compagnie corrompt le bonne mœurs. Pas les mauvaises compagnies. On quitte ko tambola batu o bazo tambola te ko banga nsambi. Dengue parole o elobi soko tali na Ephésiens 5:11 alobi ni. Ephésiens 5 5:11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Condamnez-les. Nzambe ayete ko sangisa. Aye ko meka division ba boîte o ba courant na bango. Soko tali Matthieu 10 34 alobini. Matthieu 10 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. L'épée, machette. Azo diviser lumière na darkness. Donc koki kozala assemble te. Continue. Donc c'était encore 34. 34, ok. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Okay. Et l'homme aura pour ennemi le gens de sa maison. Ezala papa na yo, ezala mama na yo, soki azo kouar te ndenge commandement ezali, aza ennemi oya yo. Ba pasteur oyo nde baza ennemi ya Congo, ennemi oya Afrique. Ndenge ni bo sangisa ba bouddhiste, ba musulman, ba biloko moko boye. Moïse aya to yebi Moïse azaki noir, azaki nyos to wuti ko tanga ba condition oyo ezoko ela biso. Nzamba lungola ki bana Israël na Egypte ndenge ni bozo zongisa biso na égyptologie théologie mundela zo manipuler bino bozo zonga ni chose na ba tienne ba zonga ndenge commandement o Nzambe alobi Nzambe abundela bango sans maloba mboka ezate ndenga lobi ki balongola te babakisa te soki bazo luka prophétique o ezala kati batala na munoka Nzambe na kati ya maloba Nzambe parce que totangi na 2 Pierre prophétie mon côté ezo ya privé ya interprétation non Paul a lobi ki biso nyonso to loba même chose parce que Nzambe a lobi même chose na 1 Corinthiens 1:10 alobi bino nyonso boloba ndenge moko oya loba kaboyi tozana même livre te
Merci beaucoup. Nabanzi déjà toujours aux résultats quand même à éclairer bandeko au bazota la biso. Mais lelo naningi te font la moi parenthèse moko ya mke obi nebi ke to continuer ngo na mikolo oyo koya parce que to ya mamba badim bon femme et ya na mikolo oyo koya. Mais tout à l'heure lelo na komi ko inquiéter mon mke za likamba délivrance. Nebi ke to font la paix mamba délivrance mais tous wana na ta moi briefing parce que tout le monde a quand l'église la délivrance dans le mariage, la délivrance dans la délivrance dans les camboboy, délivrance dans les camboboy. Mais depuis que la délivrance en ozo les camboboy, ozo mon akabato ozo ngaka na même case de départ. C'est-à-dire que mutoyaki tout le monde na kati église va chez loboko mutakui. Oba demo bazo ganga. Omona mutu mbisi ebimé na kati ya nzoto. Omona mutu nyama moko boebimé na kati ya nzoto. Mais Nicole Kolekate au moins moto na soko tunie o katuni nanga pe na componente mama kuti lelo kutu mama yo passe nanga ezala na ngokaka siko na ne ozolobela ba commandement yango de base to garder kaka yango de délivrance na biso soko tali na Psalm 19 verset 7 yoka Psalm 19 Psalm 19 verset 7 Oyo je nettoyer biso. Psalm 19 verset 5. Verset 7. Psalm 19 8 et pendant les années 8 la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. L'ignorance. Yango walande ekosukola biso ekopia biso sagesse. Ok? Jean 15 à l'obéni. Vous connaissez toi et biso délivrance na biso zalanin. Jean 15 verset 3. Verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Laquelle parole qui nous met Oyoki et sa parole de esokola biso. Yango wande za délivrance. Ok, Éphésiens 5, 26 à l'origine. Éphésiens 5, 26. Éphésiens 5, 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Baptême de l'eau. Où est ça maloba? Ok, tous a sanctifié par maloba. Yango wana zay koloba ke Nicodème. Il faut que yo ozala nouveau né. Alobi ke muta ozonga susu na libu na mama nae. Alobi ke ceux qui ont botami na maite. Maito yebi ke esa nango maloba. Soko ke na Amos 8 alobi ni. Amos 8. Pour tout le monde a maïzani. Amos 8, verset 11. Verset 11. Voici le jour viennent. Les jours viennent. Dit le Seigneur. Dit le Seigneur. L'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Donc, maï est sa parole. Mboko est sa soifé la parole. Parole de et sa baptisme. Yango wana loba ki John razo baptisé na maï. Ayebisie ke mutu moko akoya akobaptiser bino na moto. Ça veut dire que totanga yango na Jérémie na nini maloba na inde eza moto. Yango nde ezo changer biso. La épisode soit to komi kokende na Jean na Matthieu 3 11 à l'obini. Matthieu 3 11. Moi je vous ai baptisé d'eau. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu.
Saint-Esprit nde eza de feuille. OK? Ce que feuille yango eza nini? Tomona yango. Jérémie 23 29. Jérémie 23 29. Jérémie 23 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Les rocs. Yango wande eza moto o Yesu azo baptiser biso na maloba. Maloba nde sanzak. OK? Jérémie 5 alobini 14. Tout le monde a monté eza nini sous. Jérémie 5 14. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que vous avez dit, c'est là voici. Je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ces peuples du bois. Et que ce feu les consume. Parole des armées eza moto. O Yesu ayi ko baptiser biso. Donc makambo oyo tozomona na kati ya église isa libanda ya parole. Libanda wana eza spécialité yango wana lobiki na yaka kozwa visa yango wana yaka sala 40 jours à prière ya jeune yaka boye le nyonso tout tozomona wana eza libanda ya bonzambe kosukola biso yango wana lobi na Jérémie 2 22 yoka oya lobi Jérémie 2 22. Quand tu te laverais avec du neutre, même si vous soukola quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton inquiété, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel. Donc on va pécher kobuka commandement. Yango wana loba ke na Isaïe 59 à cause de votre péché. Nde ekaboli biso na Nzambe. Donc ceux qui tozo tambola te nenge commandement o Nzambe alobi na Bible ko sala tout pratique maloba na ye. Donc tokokokati. Donc délivrance au bazo livrer bateau bazo tinna bateau bazo recommander bateau ba kenenango batangisa bateau maloba oyo. Lilo bande que ça la délivrance ko katina bango. So le ba efandi miracle comme ko sala mayango moko. Yango wana miracle. Ba mususu wana no yango wana ba Matthieu 24 yoka 24 alobi. Matthieu 24. Matthieu 24. 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire. S'ils étaient possibles, même les élus. Tala siko Deutéronome o Nzambe alobi Deutéronome 13 total makambo ya miracle eza kuna. Deutéronome 13. 13 banda verset 1. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige. Un signe ça veut dire un miracle. Oyo akosala ba miracle ba biloko moko ba alobi kaza prophète. Et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-le. Tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ces songeurs.
Car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Ceux qui ont diminué vraiment pour garder le commandement. Des attestes. Nzambe azo répondre wana pona oyo ko senga force prophète wana pona salam. Pona ozala desi presque bozo garder commandement. Na Isaïe 14 alobini 14 verset 4. Ézéchiel 14. Ézéchiel 14, verset 4. Verset 4. C'est pourquoi parle-leur et dis-leur ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel, tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur. Et qui attache le regard sur ce qui l'a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai malgré la multitude de ses idoles, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. Donc, nous sommes qui ont Nzambe à cause de la Bible miracle bolingi pour la punir bino. Tanga 9. A sauté, à quoi 9. Si le prophète se laisse séduire, s'il prononce une parole, c'est moi l'Éternel qui aurait séduit ces prophètes. J'éteindrai ma main contre lui et je le détruirai du milieu de mon peuple d'Israël. Ça c'est grave. Vas-y déjà pour un miracle déjà tout ce soir. Éclaircissement surtout que ma référence les autres qui t'a logo l'ambou là donc les autres qui t'a. Alors, dans le qui désormais vous attend il y a Kolana évangéliste Daf Awa sur Nouvelle Tendance Télévision. Pour la suggestion, remarque, numéro naïe, zali numéro oye, komami awa na se, à tout moment, ou qui ko komelaye, ou qui ko sengape adresse, ou ko kutana aye. Donc c'est pour vous dire que Église déjà aux ali, Ensemble du Christ, mission évangélique, ils ali déjà awa na Congo. Makamunyon surtout, autorisation, makamunyon surtout, ils ali. Alors, bino watoza na besoin ya kosanga, na pona tina na kozwa pe connaissance, boza na besoin pe ya kokutana kati ya mozindo. Bo kiko benga na ba numéro wana boko solana e boyamba mutu te boyamba ye moko boko solana e moko aza très simple très sympa boko solape question na yo ou question peut-être nga na poser awate parce que je pense que mutu na mutu aza na ba préoccupation na ye. Moi je fais un effort tout simplement ya ko sala peut-être ko toucher ko sala dans le bela en général mais mutu na mutu aza na kana e particulier ou ils ont dérangé. Tu as été déçu par un pasteur, par un prophète. Tu as été déçu par Moutoumou Kwayaki Kolobela on a combo na Yesu au moment où Azam Rambazo Saleza ya Yesu te. Alors, qui ko hésiter te? Moi, je n'ai pas la solution. Oko benga numéro nae à orienter yo boko solola puisque ezalaki bongo. Le ezalaki juste deuxième partie na biso, on aura le temps ceux qui nous ont appelé sur makasi ya ko continuer na bino enseignement ezali ebele dîme offrande. Prenez rendez-vous pour la troisième partie émission. Yo upe saraba dim na yo, upe saraba offrande na yo, ekendaka wapi, nani aliaka ngo, musala nango ezalaka nini, offrande eza nini, dim eza nini, nyonso twana esengeli oyeba. Upe sakango parce que balobi que na église basali l'appel des fonds, balobi to bandi na 2000, 5000, tokiti, $100, $300, 50, avec précision. Est-ce que c'est biblique ou c'est biblique? Alors, on se retrouver très très prochainement. Toko minasuka évangéliste Daf. Alors, bananzambe bazotala yo. Na banzi ke basepeli mingi parce que nengo lobaki ah na ngaka pena coincé au makasi. Yo mo lobaki ke makambo to loba ezala te ke bimi na mutu na biso moko ezala. Na kati ya constitution ezali Bible.
pour na ba chrétien. Alors tokomi na suka message nini okoloba na bana nzambe nyonso to bazi occasion ya kolanda yo. Oyo na kokika koyebisa bango soki balingi kosunga biso balingi kosunga mboka oyo kosunga Afrique bazonga na commandement oyo ya Nzambe ndenge apiaki ba grand-père na biso tozonga kobanga Nzambe. Osoma kobanga Nzambe de kozongela balwa na ye nyonso kozongela Saint-Esprit yango wana kobongisa banzela na biso yango wana nde ekosunga Afrique ekosunga mboka oyo. Sans mayele oya Nzambe yango alobi ke mes peuples Paris presque bazana mayele te. Baza mayele oya Nzambe te presque baboyinga. Soki oboyi maloba ya Nzambe oboyi Nzambe. C'est clair. Mboko oyo eboyi maloba ya Nzambe bazo landa ba prophète ya Baal oyo bazo profiter na kati ya mutu na bango na kati ya ker na bango boko. Ker nde eza mutema ya mutu. On se comprend. Yango wana nde eza mutema ya mutu. Jérémie 17 alobani. Nasuki za wala Jérémie 17 total yango. Jérémie 17. Jérémie 17 11. 11. Comme une perdrix qui couve des œufs qu'elle n'a point pondu. Jérémie 17, Jérémie 17, verset 9. Verset 9. Ah, ok. Verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Il est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut le connaître qui est de l'homme? Yo osa la confiance en Moutou ou bien confiance en Nzambe. Ok? Na Proverbe 28, 26 à l'obéni. Proverbe 28. 26. 26. C'est lui qui a confiance dans son propre cœur. Oyo aza la confiance na Moutou na ye. Est un insensé. Oyo ki aza liboma. Bozo landa oyo mayele oyo eza na Moutou oyo ba prophète ya Baal. Eza na Moutou Nzambe te. Ça veut dire que Moutou wana aza liboma oyo aza na confiance ya mutema na ye. Oyo ezo wuta na mind na ye na Moutou na ye. Eza te oyo wuti ya Nzambe oyo eza maloba na ye. Mais c'est lui qui marche dans la sagesse. Dans la sagesse maloba Nzambe akotrouver zela. Yango wana lobi siko 28 9 alobi siko za 29 28 non siko za 28 verset 9. Siko za 28 verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Yango wana prière oyo bazo sala. Oyo bazo sanga na nyoso Nzambe azo yoka bango te. Pa prière na bango eza nini? Oyo Nzambe alobi eza abomination côté ya Nzambe. Yango wana peuple les chikala. Vraiment. Namoni tokomi penza na mozindo na lobi Marama Boebo raté en côté, besoin rendez-vous déjà pour la troisième partie. Ekoya, neto tu le basi, gestion remarque. En tout cas, vous contacter Kaka évangéliste et DAF. Tout comme il a vu son souka papa. Écoute à la Nicole Ekoya. Tu dis que nous autres est dérangé moi mouké mais malaré collé kanango puisque beaucoup ils allaient dans Karabongo. Merci Nandeko Prince. Merci Nandeko tout oyo bassista Kabiso. Merci na leader Luyeye. Merci na Jordan Panzou qui était à la réalisation, mes sincères condoléances également, et puis Bandeko tout Basson Wakabiso. Merci beaucoup, Tokutani, Namikogaso, Nzamba Pesipiso Makasi. Alors, besoin rendez-vous, na évangéliste DAF, pe Bandeko Nyon surtout, besoin qui vont occasion, Yako Landabiso. En tout cas, merci beaucoup, évangéliste. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. En tout cas, Pévi qui est Mikolo Koya, tu as sous occasion à Koya. Surtout, on va se rendez-vous pour la troisième partie. Ok.